Nayebi Mangwaou depuis enfance nangai, aza frère nangai, aza pe fanatique naye. Nazalaki na privilège ya kozala invité na libala naye na mama chouchou na France. Famille nyonso tozalaki wana, toza bandeko. Mama nanga azoka ye lokola mwana naye. Mangwaou azali camarade kaka te pona esengo. Nana mawa, nana bisengo toza kozala. Na liwa ya petit frère nanga papi na France azalaki. Tozalaki naye. Même ndenge na lobi na libala naye tozalaki pona kolakisa ke tozalaki toujours ensemble. Alors Mangwaou na 1985 tango minzoto ezalaki kolinga kozwa souffle ya sika epanzanaki alo balingaki bazongisa yango to minzoto bakendaki maki na mwanda. Alors maki wana basalaki 2-3 mois. Alors boulangerie nanga IPAM na mwanda esponsorisaki bango pendant 3 mois na nyonso na mwanda. Kolia makambo nyonso do sponsorisé na boulangerie IPAM. C'est un respect makasi na Mangwaou parce que c'est un grand bosseur, un grand comédien. Tout ko perdre un grand comédien. Donc yomo talaka ka niveau ya ngadiadia Mangwaou Maria Sombo. Bango misato wana ba grand danseur, ba grand comédien. Donc tout perdre élément donc ezali mawa. Donc na moyena lo ba mingi zate eza passe pour ngai. Donc na suki wana mes condoléances na mama chouchou, mes condoléances na bandeko na ye, mes condoléances surtout na Ngadia Diana Maria Sombo.